Autant les publicités na RTNC. Au moment où concert pené ezale. Est-ce que vous faire rigolo la sala makambu te kaka pour l'autre là salaki. Azo sala parce que c'est le moment il faut ba mélomane batunaye bayoka papa Hervé na stade pour ça la bien. Donc voilà un peu. Dani Chimanga Stade des Martyrs et en a 80 000 places assises. Est-ce que Ferrego là, vraiment pour réunir 80 000 personnes vraiment dans le stade douana? Et tu as une pelouse à part pour les côté dans le parce qu'il fallait tout le monde qui plein donc 80 000 et puis pelouse de coca. Est-ce que Ferrego là Coca-Cola sa stade de fallait Tony qui plein tout le monde est koufa qui tout le monde est piqué crise Ferrego là Coca. Biso plein aux alamais tolingi ba fanatique na biso gola ozomona eza ba bêtise o bandeko la biso balobaka wana soki eza na mutu pati na bango ça n'engage que eux. Est-ce que vous comprenez? Est-ce que Ferrego là a le temps toke non ne logo lobi mwana mwasi wana azobina olia bina bizorbi obina ba danse ya fallait ça la danse mais Ferrego là o aza patrimoine. Il y a pays gaulois. Ferrego la sala mokili na ye. Azape na batu na ye. Pays il y a ferré ba gaulois bazana kati ba protéger kaye. Ba gaulois ba koma kutu na tamoko balinga te ba mettre ba sa la sécurité ya ferré. Balinga bango mo ba sa la sécurité ya artiste na bango parce que ils ont compris. Soto bateli ferré te, on ne doit pas manger. Et puis, na mona bolingo ba golo na matanga gigole c'est vraiment bolingo parce que et ba golo msu ba ute ba changu ba ki ka po balala na na mizo na misé national na lobby Ferrego là c'est quelqu'un oyo agisaka silencieux qui pour na Abidjan pour un concert où ils ont organisé un festival et à Femia mais bande comme sous ba critiquer Ferrego là pour na mon réaction à pasteur Denis Lesiabi Ferrego là fallait pas aoué là où tu peux perdre être cher fallait vendre nan nous fallait pas apprécier yakobeta nani concert nani na Abidjan alors aussi longtemps Ferrego là ndazabo assassiné déjà contrat na depuis kala Denis Lesiabi pour na il fallait vendre nan nous avant d'azouaton angaze la kakamba monster des martyrs donc ngai awe la tiko kende kobeta concerne Abidjan réaction na yo par rapport ya ba propos ya pasteur Denis ye aza pasteur prenons un exemple à salisi séminaire moko boy apesi artiste musicien moko chrétien mbongo pour que asa aya kobeta na nini wana artiste wana kufeli leki ya ko reporter séminaire na ye pour na artiste wana go la pena la baboko Congo concert na ye et gogo za annulé. Oui, et cause annulé ce qui a isolé un organisateur ya d'accord Sylvie so que place moko boye au confirmer que lobby nazalaki tantôt na Gombe na salaki boy na zongisa ki boy tango confirmer que ozalaki wana c'est que ça ni ozalaki voilà Ferrego là na Abidjan kaka na Côte d'Ivoire place à outil plutôt a confirmé na émission mo babi j'ai une concert le 24 décembre et le 24 juin na stade de Martyrs. Est-ce que mouta koki ko confirmer batu et loko yemoko o moni ke Ferrego la zo etan bande ko lobate Sambara goli mazabata bila koli gobo Sambara goli mazabata vraiment bo sabone Sambara goli mazabata bila koli gobo Sambara goli mazabata MJTV Sambara goli mazabata mami wanza yoga mami wanza Dani Chimanga vrai non ko vrai tonta sur la bien gauche droite à la table pantalon quoi au moins
abonnez-vous. Salut à tous et bienvenue dans ce nouveau numéro de notre émission Analyse populaire. Analyse populaire, Yalelo ezali présenté Nangai Sylvie Bahati. Veut dire analyse populaire Alelo et continue sous na banda comme nous kande na lobaka na ba salle de bain na bino na ba voiture na bino na ba bureau na bino. Analyse populaire Alelo tobeta ma solo ya Stade des Martyrs au ekozala le 24 juin na artiste et musicien au bisunyo sotolinga au bions bolingaka na kombo ya Ferregola. Le 24 juin, est-ce que Ferregola a se produire? Ferregola a se produire te. Concert à Ferregola est annulé. Point d'interrogation, mais à travers émission ou analyse populaire, tokoye bango tokozoba détail à propos ya concert ya Ferregola na Stade des Martyrs. Donc on a profité de l'occasion, on a fait ça ba merci na la première dame d'Orléans, maman ni maman mami wanja mote ma papa Misha. Merci la caméraman Simi wa image à kitoko lelo Jires vraiment grand caméraman, merci beaucoup. Merci Naye Moko de tout le temps, de tous les jours, le cordon Dani Chimanga. Donc na plateau lelo vraiment na zanga mon côté na zana invité na ngato na tangi Dani Chimanga. Ton abi que le tobeta ma Stade des Martyrs ya Ferregola, c'est que Dani Chimanga pe ozala. Donc naye vraiment de tobeta ma Stade des Martyrs, toyeba ceux qui kozala ou pas. Mais sans plus tarder to souffler dans un spot na biso ya MJ télévision pour se faire ça bidonyo so abonné na biso bidonyo so bolinganga Bahati Sylvie bidonyo so pe bolinga la première dame d'Orléans madame Mami Wanja. Jires c'est parti déjà en image et on se retrouve tout juste après. MJ TV vitesse wapi, abonnez-vous. Sur ce plateau de notre émission Analyse populaire, je ne suis pas seule, je suis en compagnie de Dani Chimanga. Chimangalogie. Bonjour Dani Chimanga. Oui, bonjour Sylvie Bahati. Bonjour na bande konyo Bakolanda biso. Bonjour na maître Mary Christ, donc patron y a espace au Tozali depuis Afrique du Sud. Bonjour comme ça na maman Mami Wanza, la première dame de Orléans. Bonjour na papa Misha de tout le temps. Bonjour na bande Konyonso. Et puis bonjour na maman Margaret na Sanja de Brewana. Et puis pourquoi pas na mona lisusu maman Hortense, hein, la grande H. Na moni lisusu ba maman y association le femme du cœur. Hein, et kamba makana maman na biso Mami Wanza na romona maman Yvette, maman vice-présidente na moni maman Émilie, maman Émilie, merci toujours parce que maman Émilie, maman Margaret ndé balele nangai, lena lela ki yaya lena koufela ki yaya. Merci vraiment na maman Émilie. Merci na bande nyonso, na moni maman Solange, maman Monique, na moni ba maman nyonso o balingaka biso tozalaka na bango et ba prometa ki peke kala mingi te ba descente na ba orphelinat MJ télévision bonzambe toujours tozali MJ télévision bonzambe toujours Dani Chimanga mikole belé vraiment donc na habité ce qui nini depuis quand matin orli golé ti lelo oyesu ko se quoi non analyse au moni analyse to sala rango Sylvie là to sala musala bo il faut ko yeba ton nini il faut sala analyse au moni ba te belé ba jijaka makambo belé na YouTube. Nous on vient pour parler na fait oyo ezaleli yango monique Dani Chimanga bimi pour que aloba parce que biso to soutenir ba artiste to lobara artiste sera salut bien biso petoye to lobi yonde mingi nde faire babi trop faire Ferregola c'est quoi juste nga mingi faire nga mingi maman Mami Wanza mingi faire yo Mami Wanza eza bato monte melingi siko na sa ndeni nga mingi papa Misha de Paris nga mingi maman Margaret la Sanja de Bre nga mingi maman Émilie tangi ba kombo na bango te baza motema na ote
te bazana bango ma omoni dans chaque chose toza na mutu na mutu azana eloko ya lingaka omoni si vindo lati boy peut-être za ndenge o yo sepelaki lelo pele na be mission nga fona lata sandal mo boy ozo comprendre siko préférence non na biso ke si vi basi misu ba lata ba pantalon bati misu ba lata ba jipa mi coucher yo bongo po anini te yo sepeli bongo siko ngana sepela te po ani Ferregola Jésus de Niance Mukwantombolo Papa Hervé omoni mutuler aza bati na makamba matanga babundisa yo place boy babundisa yo place boy et c'est ngape batu moko baza pembe na yo po ba fortifier c'est pour cela tolobela ferré na ndenga mabete donc voilà. Voilà, au Bibolobela Ferré Nandenga Mabete, je crois Ferregola après Mambo ou te kolekela ya Gigola. Donc il y a qui Mamo, il y a qui m'a passé choqué qui tout le monde même artiste à perdre poids et après quelques jours à s'envoler qui pour la Côte d'Ivoire na Abidjan pour na kobeta na concert qui na Nanani organisé par Asalfo Femia quoi. Mais chose grave la moi bande ko ba warrior babi mais Ferré na podium na efimo ivoirienne moko amata qui fait amata ke na podium Ferré olabina ba danse Ferré bina bizorbi ya comme ne robina ba danse ya fali poupa babi moi te esprit ya gigole ya makasi makila gigole ya makasi et comme Olanda Ferré gola partout donc babi Ferregola a yebi likambu par rapport à Gigo. Sylvie, pardon. Moni, ezana bêtise mongo ba congolais bazaka nango na mitu. Ko simba te boy. Batu balingaka ba croire na maluba na bango wana. Ya mabe ya mbindo, ya bosoto. Pensez-vous na Gigola? Lek ya Ferregola Fali a contribué à nini na vie ya Gigola asala nini na vie ata ya bana to ya mwasi ya Gigola ozomona eza ba bêtise o bandeko la biso balobaka wana soki eza na mutu pati na bango ça n'engage que eux. Est-ce que vous comprenez? Est-ce que Ferregola a le temps? Toke no neloko lobi mwana mwasi wana azobina olia bina bizorbi obina ba danse ya fali asala danse ni ba danse nini la ndena ba warrior fali za ba danse na epo na sa promotion na bango te marketing na bango te moyena tanga ba ni na bango ezati pourquoi balingaka kaka Ferregola soka sali loko bango il faut ba se coller wana bango baloba ke bazaka na succès koleka batu bango baloba ke bazaka ba numéro 1 bango baloba siko numéro 1 yo comment luka ba numéro dernière deni o comment luka o s'attacher na ba numéro 2 to 3 points to s'attacher na ba numéro 6 points yo za numéro 1 cela veut dire yo loko za no numéro 1 yo s'occuper na makambo batu te mais siko pourquoi balingaka ko s'occuper na makambo Ferré tout so ano pembe oso comprendre mutu abanda ko beta concert na Femia wana ezaki nan c'est Ferregola bizorbi carton omoni ba challenge na ngonde salami moi sana mata aki obina dans supposons il y a orchestre ya Fali to ya groupe bon one is a orchestre il y a groupe d'accompagnement est-ce que mona eza eloko moko boy congolais fois longola na mutu na muntu azana tona ye aosa makambu na ye Sylvie so asala ka ba émission atikali na poste ne ya ba émission Dani so asala ka montage asala ka émission atikali na poste na ye merci lisusu na ndeko na biso Jires o azana sima ya caméra merci beaucoup le vraiment bimba oh mo bijo merci na Jires merci vraiment pour na musala oyozo sala ndeko bandi lelo mais quand même au Monaco liboko na epeza très bien ozomona tozonga na makambu ya Ferregola azana tan wana te akalikilaka bana wana ba wario ba ban bo ba wana
Golo babanati bono spara banati kasi te Golo aza mwana Golo azaka na respect Golo ayaka koloba eloko ndenge eza bati ba Golo kutu ne ba impoli koleka do ba baza esprit ya maison mère ya wenga wera bata totie kasi te impoli makasi soki totie peut-être makambo musu elinga banda osimba te na musique à faire yabi ke matanga gigola bato be ba ki on te pona ba Golo bande ko banga musoza posa ya matin kuna swena ke simba te parce que ba bureau ya fali ba droit ba edi ba diete ba zepe na besoin ba ya ko compatir na Ferregola ba teleka ke surtout ke ba Goloana ba za trop sauvage Sylvie na bien est-ce que Ferregola za ki na posa amona ndeti batu ya bureau wana ba ya olela na si omona ki l'air bubulu yondela amataki na nina ke ndiko tata fleur oka ndenge ba Goloa ba olobati ba Goloa ba protégeaka Ferregola o aza patrimoine ya pays Gaulois Ferregola sala mokili na ye aza pe na batu na ye pays ya Ferre ba Gaulois baza na kati ba protégeaka ye ba Gaulois bakoma kutu na tamoko balinga te ba maître basa la sécurité ya Ferre balinga bango mo basa la sécurité ya artiste na bango parce que ils ont compris soto bateli Ferre te on ne doit pas manger. Et puis, na mona bolingo ba Golo na matanga gigole ba accès vraiment bolingo parce que ba Golo msu ba ute ba changu ba yakika po balala na na mise nationale. Nalobi Ferregola c'est quelqu'un oyo agisaka silencieusement. Vous comprenez? C'est pour cela omoni erandaka batu mususu mabepo na kozala pembeni ya Ferregola. Ozomona Ferregola aza muntu moko azoka beaucoup plus ba décision ako berceau na likam aza lokwa ba biso na berceau so na moni apende croquis to kabwen na chemin mutu la mutasali chemin na ye ozomona maintenant siko batu balinga nini na lobano oyambanga na analyse mo na lobano yo na sepelaka na moi esprit ya ndeko je sais pas prophète pasteur tonan oazaka na ngambu ya kuna prophète wana alongola batu sans ya koloba mwana nzambe bon peut-être otanga kombo alongola batu sans ya koloba hypocrisie. Moi nzambe il faut pas être hypocrite. Nga mona sango moka meli prémisse aya teli mutu nini boy mutu aza béni mais mutu alobi moi j'ai pris moi je crains Dieu aye a poser ma boko et pas mutu abakisi na libabe ozo comprendre abakisi kutu na libabe donc s'il faut dire mutu na vie il faut koye baka Ferregola n'a pas ce temps-là à focaliser dans nous pour la martyr. Les gens ont dit, ils ont dit de bêtises. C'est ça le problème. L'artiste a prouvé bango dans la vie. Et puis, vous avez le seul concert, et ça en 2023. Parce que Ferre Alngara, système où il y a Sangisa te. Vous comprenez? Oh, parce que bango ba bete na 2022, nga pena beta 2022. Mais papa, tout ça na masolo matanga tongi matanga après quelques jours Ferregola à s'envoler qui pour na Abidjan pour un concert où ils ont organisé un festival et à Femia. Mais bande comme sous ba critiquer Ferregola pour na mon année réaction à pasteur Denis Lesiabi Ferregola fallait pas away là où tu peux perdre être cher, fallait vendre nan fallait pas apprécier Yakobeta nani concert nani na Abidjan. Alors aussi longtemps Ferregola ndazabo assassiné déjà contrat na depuis kala. Denis Sabi pona ye il fallait vendre nanu avanda azwaton angaze la kakamba monster des martyrs donc ngai awe la tiko kende kobeta concert na Abidjan. Réaction na yo par rapport ya ba propos ya pasteur Denis. Ye aza pasteur
Prenons un exemple, à Salisi séminaire moko boy, apesi artiste musicien moko chrétien mbongo pour que asa aya kubeta na nini wana artiste wana kufeli leki ya ko reporter séminaire na ye pour un artiste wana jamais na ku pasteur Kiziami na témoigné abi azaka la campagne d'évangélisation et quoi arriver petite sœur na a kufa les mêmes jours abi azaki obligé toujours yo kende ko répondre na voilà au moment que mutu azako loba likambu sans pourtant à faire tourner bongo na yi frère na biso José Nzita ngana monelo ko wana azaka na concert moko ifaki abeta na Londres si je me trompe pas to na pays moko bo ifaki abima akomi na aéroport Sylvie babengi mère na yo akati mutema aéroport andila ifaki azongati mais du fait que ayebi que oya okende ko tatola anzambe le roi nzambe moko permettre ya kenda voyage akia beti ndo mona imbaka nzembo oyo ata indelinga ye ata elekelinga ye nakobanga nangelo kote po oya ponanga ayemba ngopo na bongo po na mama na ye José Nzita balela mama na ye yazate ye na poto omoni batu oyo bapesaka mbongo batu balinga nini problème ekoma sauf akendaki te baloba aliaki déjà mbongo batu tolobaki artiste oyo aza boye siko faire voilà bureau offert aza lango na minute oyo eza bureau oyo yebi makambo mais bande omsu babi ke bazo quoi accuser faire babi bureau na e bien loko moko te faire gola za entourage mabe faire gola vraiment côté marketing promotion zéro bureau ekufa bureau elala nalobi ndeko moko azalaka na fere wana autaka epai ya artiste na biso numéro 1 aza bureau fere trésor Congolo tala niveau moi mobali wana réfléchiraka tala niveau ya mayela za nango na longwe na kati ya orchestre oye omoni batu le roi ba Mark House guitariste mais très reconnu ayebani na lolenge moko koleka faire gola asalaka ba demi faire gola parce que musique yango moni ayemba na bizorbi yekola kolia na bato cercueil eza kilo désolé il faut qu'on lire kana batu ozomona lelo oyo faire gola aza artiste oyo respectaka o eza contrat azuna mutu faire gola soki ata yo o invité na libala na yo azu problème na famille na ye a respecter contrat na bino mibale aya a servir na no musala oyo yo na ide est-ce que là na yo na bo signer contrat muto yeba ke na kufela posoka yeba ki anya boya contrat wana mais du fait ka yeba ki te yeba tu penza mete yango moni aboya ki maluba ya batu o baza wana à chaque temps de critiquer de dire de n'importe quoi sur faire gola yango moni albaki non il faut na kende na beta pour qu'elle na permettre bangote bazana na babiloba loba nde faire gola kende ko beta concert wana pour ndeko olobi alobaki ke faire gola so pe nini olobi amusala nzambe oui faire gola za trop pressé déjà il fallait pas qu'il déjà bana nzambo ba olanda ba yebi que neti yeso ba bengi na séminaire moko boy aza un problème en luka yebisa nzambe yo zela na sa non problème nanga po nzambo azui ayebi pourquoi azui siko yo lo ba nzambe azela onde nini izarate donc voilà ameka mpe kozongisa isu bongo na ye azala trop fanatique te azonga pena musali ya nzambe.
Daniel Chimanga, ba doute eza ebele à propos ya concert ya Ferregola où eza le 24 juin. So na bi ba doute ezali parce que bandeko msu ba festival eza na Martyr à partir ya le 17 tu le 24 et puis to uti ko constater fermeture. Il y a stade des martyrs. Jusque là, donc, tout le monde a peine par réseaux sociaux, il concert à faire annulé, faire embêter à insulter, faire un nazabo à ça, un programme boé, à soleil, écoute, on a organisateur, il y a stade des martyrs, faire jusque là, après cette caution, mon côté, à l'aubaine, et karatika loba. Réaction par rapport à propos de par rapport à annulation à concert, il y a fait. Mais au Bénin, bateau belé basé la montant quoi ya pour basekai. On comprend. Ba faire à quoi il te bateau ba osé là. Il y a un concert à Ferrego les a annulés. Mais si Vinati sur le bateau, est-ce que Ferrego la pénal la beaucoup Congo? Concert na yé et gogo a annulé. Oui, et cause annulé ceux qui a isolé un organisateur il y a D'accord, d'accord. Sylvie, sur quelle place Moro Boye pour confirmer que lobby nazalaki tantôt na Gombe na salaki boy na zongi saki boy tango confirmer que ozalaki wana c'est que ça ni ozalaki voilà Ferregola na Abidjan kaka na Côte d'Ivoire place à Outi plutôt a confirmé na émission moi Bobby j'ai une concert le 24 décembre et le 24 pardon juin na stade de Martyr. Est-ce que Mouta Koki ko confirmer batu et loko yemoko au moni que Ferregola zo etant bané ko lobate batu ba olo ba makamba stade tikutu batu ngo ba kendaki su babi yemoko to artiste a olobela ngote promotion ngote parce que Ferregola c'est quelqu'un qui fait des choses à la loupe alingaka contrat signamé makambo signamé un point c'est tout. Donc a signé déjà contrat naï. Tout est fait. A foutu benyon ça pour l'oreille bande musu ba bi Ferregola asisi na elo mo teza ba nyongo. Wa ba mo ba organisateur à stade. Ba musu ba bi kutu te azozera soki nani nani bo fils ya président de la République a foutu le ene mbongo ceci c'est là. Moni Ferregola na Congo sur 24 communes Ferregola za ba parcelle. Azana ba locataire. Beta masola concert à stade des martyrs. Na émission kasité. Na yeli o wana po anini. Pour le bique babi bo ze la mutu ba foutre les cautions. Na tielo azana ba parcelle po anini. Po afuta stade. A ze la mutu mon côté aya ko foutre la yi. Est-ce que vous comprenez? Po asala et logo moko boy. A dépendant que pas montouté orchestre ya Ferregola et dépendant pas ya montouté ozomona l'artiste a beaucoup de choses à faire Ferregola soit lobi obeta martyr obeta ngo pour na batouté obeta ngo pour na ba fanatique na yi pour na ba mourir ya bonne musique pour na bateau yo batika tan ya koyoka guitare ya Papa Lutumba ba mona Mark House a obeta guitare ndenge moko na Papa Lutumba Ferregola soko obeta stade eza po yebisa batu tokoki ko bosa na ba papa na biso ba grand calete tokoko bosa na ba papa na biso ba taboulete tokoki ko bosa na ba papa na biso lokola ba evoloko joker te donc bangonde baza ba patrimoine ya liboso ya Congo ke babo yoka la stade mbonye bana yolo batombola mamboko Ferregola za artiste ya place partout mais fali pour ba bete stade de Martin ba nzembo na ye mokoto mona été abeta nzembo musicien peut-être yo au kota stade wana te abeta nzembo moko ya omoni ba nzembo ne ya esili ayembani nzembo akoyemba quand même ba warrior bazaki satisfait rumba nini bango ba yaki to yoka bango défi na bango to ça plein le stade de Martyr alele comment l'on likambo plein et ate likambo emba bien au sonorisation té likambo plein Sylvie na défi Ferregola stade de tonda partie à 9h
nanu ya matina podium te. Et puis Dédé akotala ka akotondisa te mais akoya pona koyemela ba fanatique na ye taka déjà ba na bien ba koma kotuna wa babi bokomela biso bolingi faire rigola na concert ya stade abanda na nzembo nini batu bapona ba meilleure chemise bapona banini mangazela bande comme ça bio faire rigola obeta ka tolo obeta stade des martyrs obeta ngo na répertoire nini na marché des disques faire rigola azana ba disque malonga te banzembo malonga ezate donc faire na fali différence mulai do différence ezai pour écart eza mulai tozana ba boîte noire vous comprenez tozana ba qu'est-ce que j'avais dit tozana ba album ebelo faire abimis boya koma kwa héritier abana nzembo lifoko disel pour la bi wale ezanga te faire un bac créer bana nzembo bana nzembo nzambe faire rigola za fanatique ya papa la biso Carlito azara fanatique ya ba musicien ba yemba bien nzembo nzambe pourquoi pas abanda ngaku tuna olinga faire rigola na sengi Jésus bandela biso ata na nzembo ya pasteur Moïse Mbie Olandinga tiawa Olandinga tiawa wana sera pour la manque ya répertoire ba chenza tu sais quoi Sylvie so lingolia osara nini avo banda olia kasi faut prier te po biloko ngweza ya yoti biso to yebi nzambe faire rigola yebi nzambe c'est pas pour rien ami bengaka Jésus omoni na braza déjà bande ko la biso braza nde basali zela bazu faire rigola bavandisi babi Jésus des stades faire rigola zoya pour que 2023 alingi komona te stade wana musicien betango public kufa siko dali chimanga concert wana ezaka na ba réseaux sociaux parce que na ba réseaux sociaux ne na omona moi ba affiche mais boene na otambola na osillonner puis Kinshasa na omona nga ba affiche te ba banderole te lo te pardon wanandoke nini sokoke oyebi couloir kimbuta oui na changu so lingo koma na suka voko ma station ezaka na suka wana école moko eza wana ya muneno moni banini wa mineno wa lokwa be écran wana eza et puis faire rigola bilo mususu taka ba fanatique bango mo mutu ba osango faire rigola za lokwa papa la biso fait Etienne Tshisekedi omoni ya titi tant ba élection banda au salama taka ba combattant na ba to IDPS bango mo ba mbongo pour que opposer candidature faire rigola atiko bongo ala mbongo mais siko ba fanatique tellement ko linga ye leki ba komi makamususu te président yoko salote ba ola ki artiste na bango bolingo oso comprendre ba ola ki say que cette stade nous voulons que ezale la biso boy c'est pas un problème bakomona changer maluba RTNC je crois yo mo uto confirmer ngango tout à l'heure au tala publicité wap na RTNC okomona ba concert pene ezale eso mona faire rigola sala makambu te kaka pour l'autre là salaki azo sala parce que c'est le moment il faut ba mélomane batunaye bayoka papa Hervé na stade pour ça la bien donc voilà un peu Dani Chimanga stade des martyrs et en a 80 000 places assises est-ce que fait rigola au coca vraiment pour réunir 80 000 personnes vraiment na katia stade douana et to tena pelouse à part pour na bi côté na coca na été parce que fallait tout mona qui ba tout paya qui plein donc 80 000 coca qui et puis pelouse de coca est-ce que fait rigola au coca toni sa stade de fallait toni ça qui plein to mona ba tout ba kufa qui to mona ba tout ba piquer ba crise fait rigola coca biso play ko zala mais to lingi ba fanatique na biso ba kufate yango fait rigola akufate c'est que stade etonda ozo stade etonda bona match à vita na imana no stade etonda ka bakufa toujours voilà to senga gouvernement basunga biso pena basolola na ba société ya ba Brascol oyo o bazaka na Congo
omoni libanda ya stade wana toluka batia bakiti batia bakiti parce que faire ego la boy na kati il faut qu'à 80 000 personnes. Ce qui est tondi wana na kati alinge débordé et puis na c'est ya pelouse alinga stade débordé étouffement ça la non dans public a un sentiment que artiste préféré na ngazo beta artiste vraiment a sepelisa biso bako tonda toujours ce faire rigola comme boya stade tonda c'est que aibi que okoka eloko mokote oyokelo na lobi 80 000 personnes bango na ndé stade sengiti po etondati bakoka pe 80 000 omoni place wana nyonso nde to senga que gouvernement sunga biso ezala rempli na ba kids problème ezali anamoni j'irai ça ça biso signe que to chité faire rigola les gens doivent attendre le 24 ba omona na bana poto ya soin na kati ya stade taka mwana poto bo na bia soko okota bo vanda ni na gradembo ngata bi faire rigola concert oyo eza po eyo kisa taka ye mwa luba eza concert moko historique na bia place to na kaya moko oyo kata concert moko bo ya stade ebeta so devoir eza concert oyo obanda oyo kango di banda Dani Chimanga to comme vraiment ko chiter parce que j'irai sur ça episode ya sin ke minute etikali mu Dani Chimanga je crois bande comme sou ba ko kota kan émission sikoyo bande na biso bandelité concert ya faire rigoler à stade des martyrs et kozala toté concert se bel et bien confirmé et puis merci déjà na ministre na biso Kabulo moi na Kabulo parce que a outé ko tweeter à lobby ko contrat avec l'artiste faire rigola et qu'on a respecté à la loupe na ba norme nango donc cela veut dire cet concert est bel et bien confirmé bagauloise nyonso bozala toujours mobilisé bagaulois ya Brazzaville na mona kipe ndenge nini bozo sala c'est notre artiste ba artiste nyonso baza ya biso donc tango lingi obuka artiste o kalisineye nous on sera là pour parler na ngambu ya ba artiste wana pour que et ça la bien donc voilà un mot de la fin par rapport à l'émission na biso et puis ba dédicace na ba nyonso ba lingaka yo ba dédicace kaka na maman Mami Wanza la première dame de Orléans notre patronne très puissante femme donc merci na ba maman ya association les femmes du Quai donc voilà un peu s'élevé donc bambote na ba maman Yvette maman vice-présidente maman Margaret na Sanja de Bray ya za maman Margaret na Sanja de Bray ba maman nyonso o balingara biso peto lingara bino continuez toujours de s'abonner comme ça dans votre chaîne et au sala biso bien donc voilà très chers internautes c'est la fin de notre émission je dis un grand merci à Rigen vraiment Azaki Sima caméra merci Nadani Chimanga Aza coordonnateur et chaîne et puis invité nanga merci na la première dame d'Orléans motema papa Misha madame Mami Wanja nanga bossa combo babossa na motema Mami Wanja motema papa Misha merci na bino nyonso babone na biso nyonso MJ télévision ngala bino to kutani ba jour ezako ya pour un nouveau numéro il y a émission na biso analyse populaire MJ télévision bonzambe toujours bye bye Sambara goli mazapata bila kolikobo Sambara goli mazapata vraiment bo sabone Sambara goli mazapata bila kolikobo Sambara goli mazapata MJTV Sambara goli mazapata Mami Wanza Yoga Mami Wanza Dani Chimanga vrai non ko vrai tonton sola bien gauche droite à la table pantalon quoi au moins MJTV vitesse wapi abonnez-vous